Chaque news et télévision, l'homme est simple. José Young, Partition ma bien, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah yeah yeah, Sosolam. Bonjour. Na sali vidéo oyo vraiment avec mon thème passé mingi makasi pe na kolela. C'est déjà Odile Manzaka, moi Sinzambe. Na sali mingi vraiment vidéo au pour na ba pasteur. Pasteur Marcelo, bonjour. Ma pasteur Nion surtout. Bosala effort. Bozwa Bible nanzambe botsana motema. Nde toza boye. To bosana te biso tout toza ba être humain. Mutu asala mutu azalaka te. Pelo la ezalaka ya solo. Bino boyebi koleka biso. Nyonso oyo tosalaka eza oyo ekomama mpona mutu asala. O nyonso mutu asalaka lelo aya bongo po asala pe bongo ndenga salaka. Pasteur Marcelo nasi robikisa bato telemisa bato bongamisa bato mais ozala na mukolo moko oyo lelisa mutu o nzamba sala olelisa peuple congolais mobimba pona likamba papa Wemba pour comprendre que biso te mutu to sala bato bino pete mutu bo sala bato et puis nzamba dépendra na prière na bino te nzambe pa sala bino te po bongamisa bato. Mais nzamba sa bino bo orienter peuple na ye sika oyo il faut ba komela. Mais lelo bolongola mate ya kosunga peuple de Dieu. Lelo botia futilité, botia kistar, bolongola nzambe kombo nzambe na bolongola ela kongo ya nzambe, bolongola griffe wana, bomi bamba trop ba griffe na bino. Lelo bandimi bakomo ya na ba église ba oloba nzamba kingandi biki bakomo oloba nzamba pasteur kingandi bikisanga sans que bayeba banzambe nini obino bosambelaka. Oui pasteur Marcelo mona satan azala te po satan sala mutu te nzambe nda sala mutu. Mais na sir biso toza amatonge lobe obeti sisi biso mbula o to kanaki te to bimi to ke koteka te likolo ya mbula oyo yo beti sai lobi. Lobi yo ya kyote ana matonge. Eza journée no ya suka ya kilt. Est-ce que nengo zawana na ndako o comprendre te ke nzamba nzambe. Yo finga papa Wemba. Soit disant oloba ke papa Wemba a baby sa jeunesse. Papa Wemba sala boye. Mais yo bosani ke ozana bandeko no musuba pasteur ndeti Denis Lesi. Oh lelo koma kolongola Bible na ndaku po ya kosala ba analyse ya ba musicien Congo ba musicien o bobenga ba profane. Ozwa temps ya ko expliquer te ke Bible leki trophée na valeur. Ozwa temps ko yebisa Denis te ke Bible eleki lupangu na mbongo place toko kende couleur ya lupangu na ya mwasi na ya mbongo ko yebana te. Royaume du ciel nde le kinyonso. Elamba pembe wana mutakulata nde le kinyonso. Okoka website. Moi je vois na muyoka kapasi lelo. Mama moka tekaka makala ana mbongo te mais boye bisatcha mabonda $100. Entre tabino bola ba sango ebele na ndaku boko pesa bango. Ba mama na ba onyoka malolo ba osala ebele pona ba église na bino. Mais na retour bango baka bato pasi bino kande boza batambongo. Boko kote ya bango maloba bien te. Boko kozong sa peuple de Dieu te ezonga na etonga. Église comme ndenge mona boîte. Tala ndumba za na $100 ya kokabela mutu. Mais mutu asambela banda bata azana $10 te ya kokabela mutu. Est-ce que c'est normal? Comment un ndumba koza na mbongo mais mona nzamba ozanga mbongo? Est-ce que bino bokote ya batu Jésus revient bientôt te? Na place a ote ya mate ya mutu nzamba sala. Soki nzambe nda esalaki papa Wemba te pe ayaki te kazala musicien oyo osepesa batu
ayaki te mpo za musicien nde bobengaka profonde alinga azala messia profonde te soki il fallait ki papa Wemba azala docteur alinga azala docteur so fallait azala musicien alinga azala musicien parce que nzambe nde moto asalaka motu nzambe asalaka moto atie na libuma moto abota ye ye nde moto ayebi décision nini azwaka likolo ya motu wana ye nde moto ayebi oyo moto akosala moto akojuge moto aza te au nom de Jésus moseleketa bimi mpo aza demoi moke ndenga nayebi ke bademoi minene lokola balion faye babimaka mpe bato au nom de Jésus lion abimi motu nano abima te bosala effort bozongisa griffe ya kombo ya nzambe na valeur bopesa nzambe place na ye nyonso ekoleka vie eza eloko ya moke oyo nzambe apesa biso tosakana nango me yeba nini oyo olingi we bato bakumisa bino baomona bino bastar baobela bino me lobi bozande mona biso te parce que moi j'ai des tatouages je suis comme ça j'ai des tatouages po eza na yaka na ozala na tatouage eza ndenge na yelaka ke na ozala boy nzambe asalaka nga na matière oyo naza oyo donc osalanga jamais matière moko na grande sœur na nga to na petite sœur na nga jamais donc moto akojuge nga te ata mama na nga aza droit ojuge nga te mpo ye asala nga te ye basala nga nde batie na libumu na ye abimisa nga donc oyo nga na osala eza oyo na ya bongo yango wana omona moto mosusu alobi ye na olingaki ete mpe akabaka te te mesana na ye bongo ye ayaka bongo yo oyaka mpe okabaka gloire au Seigneur lobi fo beta constant na matonge dia prouva ce que comprendre que nzambe basakana na ete mbule beti obeti concertant mais c'était pas papa Wemba qui était là nzambe alingaka lakisa yo pouvoir mususu ke mutu oyo ya sali boko négliger te bote ya mate ya nzambe bote ya bible eza na nyonso na kati comme Lévitique 18 bote ya biso yango te tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme car c'est une abomination bote ya te Jésus revient bientôt oyo bande ko mema biso tant aux ba jeunesse na prière mate ya moroka wana Jésus revient bientôt parce que tu sais pas Jésus revient o ki mambango ozongo bi pasteur a dit que Jésus revient bientôt na ebite erni nzamba oya c'est pas le cas aujourd'hui bino bozaki balendisi ya komema bi ya kolongola bana peuple oyo bomema na Israël tala lelo place tokomi na Bible na CD ya musique toyeba forme nango te bokoti potopoto oyo lelo ezalaki te on en a assez to moni bato ba finga na ba sexe ba maman bato ba finga n'importe quoi mutu atonga bandaku asalisa bato abimisa bato asala nyonso lelo pona mega ya 1000 francs mutu ko dénigrer bato pe ba otala or bino à part kozala à part tozala na ba messe na bekole bino bolinga bosunga biso bolakisa biso combien de fois bobimaka na banzela pona kote ya bana nzambe na balabala bokoma ba star or eza musala na bino bolamuka na tongo ebela ba pasteur oboza bokoka kosunga Congo bosala biso ata ba carnaval à mateya so par mois bosala yango ata 200 fois Congolais koyoka po azaka pe na lutteur koyoka mais c'est pas le cas bovanda na boyoteya na place ya malili nani ayebisi yo ke pasteur faza na malili po ateya te aolata la goma koti na nzela bando teya évangéliste abando évangéliser aoteya bana nzambe bolinga bosala biso bien bosungi biso te tala nzambe ndenge asali oyo obeta concert lobi journal suka mbule bandi obeta kata oyo kimbule kati elingo laksa nini elingo laksa ke nzamba papa Wemba za makasi koleka nzambe na yo na ebe explication nango te mbulo ebeti biso lobi na matonge tango yoka okei mbule sili seke nzamba papa Wemba leki nzambe no na makasi parce que à part kosala interview ya papa Wemba wana ba place msupo betaki mais jour olingo beta na matonge po clôturer mbule bandi ko beta ka yo komi mbule bandi ofuka même na kata